Fallait les ba Nigeria ba lelo ba soit c'est bourna boya. Comment yo sali 32 000 places, fallait sali 40 000 places. Si on monte bon, on va mesurer na musicien mo oyo bientôt 50 ans à Mata tapis rouge. Ah. C'est là. Au fond là comment bientôt 50 ans. À Mata tapis rouge, cérémonie mo ya munene. Ne tout le monde a fallu na Dior, tout le monde a fallu na Balmain, tout le monde a fallu na sommet à ISA Africa. Balo ba makama mboka États-Unis na Afrique, fallait kenda 2 fois. Tout chaka Nigeria contre Congo. Baboy ko bimisa buna ba bimisi Davido Congo ba bimisa. Francophonie ya ki hot. 40 pays yao. Na mususo ba yebi na bango ata musique na bino te. Mais pour ba yeba musique na bino yeba ngwa travers na. Toko pola na makambo nyonso tout ça ici le bien. To pola ta na ba match, to pola ba ni tina musique bolika to pola. Salwa na ebisio. J'ai même ma main à couper. Moi na mobali o aza mobali bakati ngenga musicien so Congo sans compter ba âge na bango. Pour que no beta na ovo Wembele. Oh. Ce qui va comparer Davido, Burna Boy, va comparer na Koffi Olomide, et ça problème ti. Ce va comparer na Ferregola, et ça problème ti. Mais ce va zuka fali ba tché wana, problème est bandi wana. Bat basili qui analyse comment ça la maille, le bien ngata mbazi bourgeois. Donc même en Afrique du Sud wana album autobet la tolo autoba ke yango ne kangi ayembi danger et puis ba communicateur ne baza pe na courage on les kana TV dynastie bomi formule 7 sali inane mais ça na performance oyo dynastie ko kolongola ngote mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Bouti kolanda papa na biso Jean Molayi ndenge atindelaka bato mbongo na Scène Wave par téléphone. Désormais, plus question d'aller aux agences. Onde konangai abelaki, o mama nangai azobela. Plus question ya kotelema na mulongo okende kotindela ndeko na yo o aza na Afrique otindela yembongo. Il suffit juste ya ko télécharger l'application Scène Wave. Okolanda ba détail oyo kotia po osala opération moto aza na Afrique azambongo na yo en toute sécurité et rapide. Très facile à utiliser. Au télécharger l'application Scène Wave, inscrivez-vous au Tieba coordonnées nayo et puis au sali opération na code promo ya Lokamba pour bénéficier les 10 € offerts. Voilà les ali cadeau oyo topesi bino. Juste à partir ya téléphone oyo zanango au télécharger l'application Scène Wave, okoki kotina mbongo nanzela ya Tigo Cash, Airtel Money, M-Pesa ou bien na bagence ya Union Express oyo ezali esika bango bazali. Oyebi ki tozala ba moment oyo ya ba fête. Olingo tinde la famille na yo mbongo, olingo tinde la bandeko na yo mbongo. Il suffit juste ya ko télécharger l'application Scène Wave bakozwango rapide. Na Scène Wave, transfert d'argent sans frais. Na Scène Wave, tokolia bonane na facilité. Bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba rango kitoko. Okanise suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Babongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que barumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou
FM. Pour Nabino Bato Bozako Luka, et Sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant, chez Franck Poutou, FM, bazali na espace, ezali na capacité, plus de 150 personnes, oyo, okozala mubimba, soko organiser, ba manifestation na yo awa, et kozala kitoko, na niveau ya 2 fois T. Na restaurant, chez Franck Poutou FM, bazali kosala tous les jours, à partir il y a 10h ngingo, si na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango, Ezwami, na 68, rue Émilie Zola, 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo, plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant, chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bafandisi masolo ya bilubu, pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à abonnés fidèles, bateau ba partage et puis bateau ba commenter surtout ba vidéo na biso, je pense que ça la biso énormément bien. Merci surtout na bateau et ba rozala pena scotché branché sur Africa Elengi pour na mokolo lelo, je pense que tous ala toujours pour na repé sabino des meilleurs na biso de quoi tous à capable. Merci vraiment na bateau tout balinga rabiso bateau ba soutenir rabiso de près de loin na wano sebino déjà que Kerite Chimpi de retour à Kinshasa. Merci surtout na bana tout ya South Africa, bana Afrique du Sud tout o bayamba ngai o bazaki na ngai même moral. Merci na bino tout, merci na bateau tout ba rolanda biso sikoyo. Merci surtout l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision. Je pense que lelo na rozalanga morote na plateau lelo na yambeli bino Koko Yaba Warrior, Jericho Betox avec qui est vraiment Kosola tout sauf rien aux actualités et puis à Rosala mieux placé pour répondre à la question à tout. Merci déjà na ba coopérant tout ya couloir Rocky na Yoville wana na Jobour couloir Rocky na Yoville na Jobour, c'est-à-dire que bana South Africa, merci pour tout. Merci encore une fois à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale Dada Ulungu mero atikarangate mero azara toujours wana, c'est-à-dire que Dada Ulungu langa moko azo compter 18 personnes na bango. Merci aussi à maman Karine Biansaka moté Maraouli Tono, c'est-à-dire que maman Karine Biansaka bientôt cosmétique, maison cosmétique à Kinshasa, maison Biansaka cosmétique à Kinshasa, c'est-à-dire que tu consommer congolais quoi, bah produits importés. Merci aussi à ya Laurent Lorenzo na dribblé na Irlande wana motema El chanteur Rolanda biso pe sikoyo, et puis aussi à Oscar et Marie, tous les millionnaires en kilote, et papa na prodige, Balobi, Brazzaville et tout ça qui déjà des retours à Kinshasa. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana, les banquiers Yatana Lali Pongi, na Romona, et puis aussi à notre honorable
Saint-Fongoma babitu qui tambo derrière yo le chanter ça derrière la caméra sur aux amis moral lango fond la biso ça là vraiment bien là je dis déjà bonjour à Jerry Kobetox Kokaba Warrior. Bonjour Kirit. Bonne santé. Oui, santé Kimia. Ça fait un bail hein comme on a en sous boy ça linga très bien. Yo zaki na mobembo. Zaki na mobembo biso tikala kiawa. Félicitations. Oui, merci beaucoup. En tout cas, Moussala no ezomonana. Je crois bien au Kendaki parmi Marambo Kendaki ya Moussala pezaki na kati. Oui, et Rosanga. Donc biso de tikalaki, Jerry Kobetox Kokoba Warrior. En tout cas, je suis là. Ah bon. Nazawana disponible pour na fali pour pepu na ba Warrior. Ah bon. Mais n'habitez Jerry Kobetox non il y en a toutes nos questions morales motivation il y a re soutenir Fali pour en fait premièrement et utawa puis banda nini. Merci beaucoup pour la question. Moninga nazamo na cité des anciens combattants. OK na Mbinza. Ngaliema. Donc pembeni ya musika tena ba vena biso Alenzambe. Musika tena ba vena biso Sam Chintu. Che Guevara. Parce que ya modogo na sima na biso parce que avait une option de celui-ci entre ma campagne na cité des anciens combattants. Donc na embrassa qui monde musical d'abord na nous père aller qui na Strakato déjà bana mutiki le tout ba Strakato qui est Strakato. Déjà la banda Rolanda quartier la tête côté Maki na veni Zamba et pas ya mamami nanda Rolanda déjà ko ke nota la répétition mais et ko arriver na comme chroniqueur et puis mutama boke na zaki na milieu du village mais motivation d'abord et motiver kinga Stade des Martyrs. OK. Il a fallu poupa et puis na yeki kotala susu fali poupa mutu moko yo kombo nezo tanga makoleka ba problème à mboka cela veut dire batumo basala pena groupe ba batu ba finga ka fali ba finga ka mwasi na ye ba na bana na ye obi na mboko fali poupa finga mana ba para ya fali mutu moko avanda pendant des années belé alors na yeko tela pesu na moni ya Ivoirien asa il a fali chaîne nabi mutu wana za Ivoirien bosko boni boni nanga congolais même nzamba ko tuna nga Géry na tinda na RDC ozaka na artiste ministère fali olobela ka été pour nani. C'est ça motivation et motiver ngai ndena yeko lobaki na longwe na ngo milieu du village parce que bato belé le ba bongo limité comment le boa comme au milieu du village peut-être azu o banda ko luka donc ngai le na ndima ba finga nga fala pesa ko nini fala ngwa yebio mais na za nga koko ba Warrior. OK. Donc c'est un peu ça. Voilà. Lelo, où tu soulèves le mot très capital et on a battu monsieur sur le bon lipité ma. Il y a des gens où lelo pe azaki na discours il y a bien à changer discours où il y a bien. Oui. Exemple net nan. D'abord toi que nous discours et puis na façon à rosser la musala. So tel bat le ko ba mi gagner ma. Ba mi soit sala. Lelo bon la mutema. Armo mi bengo milieu du village mais ce tali parmi bateau baso taxé soit disant biso bateau toye lelo ne ba benga biso to bi fali te fali asa ya bango mais ba nani ba memisa fali nkolo makasi ba luka même ba bebi sa réputation na eza banani eza bateau bango soit disant ba ke ba banda liboso bateau ba double discours ba ken pe na ba double discours mais oui ken pe na ça double discours na mona ndeko na mo afana na plateau le bike ndeko na biso Hervé azala succès na Côte d'Ivoire ko le peut-être fali eza double discours tolo ba place oh yemo a tolo ba la mimba ba ndeko na ba chroniqueur ba Jaël Show que je sali bolo belaka ba musicien que sommet bolo ba vérité ba ndeko belé ba changer ba discours ba ndeko belé pe ba bimbe ingrat tala papa tozana na mboka oyo na mboka oyo na Afrique pour mutu lokola fali andimo o tia micro kolobate ke za musala na ngai faina ya meka lukuta et vous avez musala mais aussi opportunité aussi opportunité wana te. OK. Yobi batu boni o ba pesa bango ba micro te mais baza pe batanga batu bola pe banchiki mais lelo batu belé ba komi na ngo batu ba double discours pour comme au milieu du village. Au milieu du village, à Luki, ou à Yaki à Luki Babone, à Luki standing à vie, à Zui, à moi, comme une double discours. Donc, comment bah double discours, bah Zui, bah Yaki et Koki, allez, bah comme au milieu du village. Mais ce qu'on t'a dit,
bankolo bamemisa fali niveau kofinga bafinga mutu soit disant lelo bango bambake il faut peut-être lobelaki aza ministre ya Congo mais babosani ke bango ne mutu kutu ba taxer de tous les mots donc bato bongo baza bato akozana na bango confiance te. Ah bon, donc tout le baki koko ba warion lelo za contre Ken Piana. Oui, on va dire na oui. Nenga bika zongi na ye au milieu du village a soulevé Kabi fait rigolaza premier artiste à Boakaye et puis ba banana et Kala donc yo za contre ba dire na ye tout le ba. Mais yo éviter que ba golo ba traiter Ken Piana finga artiste na biso maman na ye. Même si ayaka kotia soki $1000 wana bon entre parenthèses ba l'accéder vidéo na finga mama mais soko tali lelo premier cabine muntu aza modèle ya mafinga o afinga leader na biso ba bimisaka Ken Piana ozomona mais lelo ba golo ba sepe na Ken Piana mais baso boya biso tolo ba kimakambu Charlie Prince solo beza solo. Yo moni biso ba warato yambi Charlie Prince ba golo ba linki biyamba yamba. Oh. Biyamba yamba. Le Ken aza le bienvenu na Papa Golo toloba. Etali yene mutakoyeba. Moi ta commencé nga ba abonné. Oh. Pour ma Ken Piana ezali papa. Il faut alobela batu vérité. Ya makambu o ya lingaka sala obligé batu. Et puis nga moni elo swinga manike na Ken Piana ba benga fali ya bango. Mais bango ba bundela fali peut-être que les cabines bato boye lelo toloba. Sona la liba. Bango pe muto ba fingisa fali makasi. Ko le kabiso bato to yele. Bango ba mbila ba luka bango ba kota ba parquet ba kota ba prison peut-être. Po bazaki na ba argument solidité. Fali azo beta bato na musique yo ke finga mama mutu poani. Est-ce que ngani na va une émission na chaîne ya kitoko bona ko finga mama mutu a. Bati robeta tolo ke ngana kota ba parquet. Kota ba parquet parce que ozaki na buzoba obande ko finga yango kotaki bango ba parquet et puis bango ba loba ke bango tala batu ya bien o balinga fali na mutema eza ba Kisinjora. Oh Kisinjora zakana ko felo mide mandimi ko ke na fali obi quel risque bobi place bo kendete bobi soko ko simba be ko simba te fali ka yemo nem tazaki na détermination na ye et puis ayebaki makambo sala et di badiata azaki na quartier la terre andimi ko ke na fali oui azaki déjà mutu na ye oui mais otali pe bona nenga réalité bo akape ko tika na quartier la terre bato solo balinga fali bango wana bato fala bunda na bango wana mais soko tali bango lelo ba ke biso et puis bo tia comme ba warrior bino ba warrior biso ba warrior boy ba ke ngana Ken Piana neto saba ba kolo fali jamais yo boyango ti ba ke ba ti Ken Piana exana poto fala bloquer manika ke poto fala bloquer ba ba nzete na mbuma nango parce que manika ba mbuma ba eli biso ezanini ko blocage ba bloquer bango fali kuta mimba poto ka poza ni muté malamu en soi boy manika le kana émission ba benga fali pona matanga ya mwana ya ndeko na nga Jonathan aloba nini fala aloba ne tokos te même manika lobi yé maramne na fali balanda te po ya za nani Manique de John non c'est pas biloko wana bon bango soka balukeli fali eza nango bien Kisinjora abalukela ka fali mais bolamu pe ya Kisinjora bakatokanisi premier album droit chemin o bandongono miso ebele bana kotala ko simba te totala ye mais simba donc omoni ba mabandeko na biso manike azoyi bate ba erreur à vie sala Ken Piana mutasalisa oh mais oui Ken Piana problème nezali 5 wana kaka na koya poto ya baninga wana kaka oh londe baninga ba ye poto etiki ya kimia te bango baza ba jara batu mo balinga batu ba souffrir kana vio baza na bango ba valdi wana ba souffrir ba lection ba sali nini na bio sali nini Ken Piana sali nini o memela fali contrat $10,000 mais yo mo posa conscient Ken Piana parmi bato ba bundi pe pona victime abundi makasi na mafinga to azala na ba argument d'après yo Ken Piana azana ba argument ponga lelo na yaka ba argument fali début 2006 à 2023 24 aza au moins na ba 60 quelques 70 quelques trophées fala beta ba sala polo biso to na style wana fala za les seuls musiciens congolais les kana TV mo za na Londres ya muneni ba argument bon yo zongo wapi azana ba argument yango andeko kena ko finga
Ce que Tali Ken bien appelé la raison. C'est un Gaulois. Ah. Mais c'est un Gaulois. Pour symbole ya mafinga. Alexis qui a outé la place à mafinga. Ken bien c'est un Gaulois. To supporter kaka to bombier kaka. Vrenda kuna yangwana kende kuna atika kutuma ma milieu du village kende kuna comme ça so kata ko finga bien ma kolekana te. Na ko s'en charger ne makazi. Mais attends que Warrior aussi, s'il faut payer sa conseil, na ba frère na au Monique, d'après yo Monique ba robunga nzela, pourquoi ba Warrior o lobanine. Ba frère net nini ba robunga nzela. Oh yo Monique ba robunga nzela. Exemple, vous avez exemple, vous avez détail, vous avez combat ken piana. S'il faut payer sa conseil na o nyonso roleka pour ma beza la tenebi que ba Warrior ba rabata payer en fait. Normalement tout ça ba to payer. Fallait azaka kipaka kokolo. Mais biso les fudi roi boy. Fallait zo beta concert na lobela concert et puis nazo tirer bat nazo répliquer bateau bazo ba lobela fa mabe afali quel pe no moment fallait beta concert a minene yo wana fongoli TikTok au TikTok koti ba bolo ba koti na kati ba finga fali. Tu trouves ça normal? Na moni na tongo so bi sali émission moko boy a mo lo ba concert a fallait l'équipe bien en tout cas fallait les amis non tikalo milieu du village nengo tikali wana kutu milieu du village te comme pena place zonga place outi na kigolo. Au moins, biloko et tika batu ba sunga batu te na vie. Fala sungi ba journaliste et belé. Moi j'ai dit et je pèse mes mots aujourd'hui. Mais gagner moi comment mouké. Dans les émissions comme au loba, comme mamoutou, comme mamoutou na pote zaka ndengeni. C'est l'ingratitude. Et aussi les samoutou posa ko sunga batu. Fala sali makam nyonso na mukili amemi ba leki na poto amemi ba vela so ba jua ma penge kutu na minute na mikili amemi ba masa amemi ba abeti muziki abeti a consoler mwana mwasi soki ba boye pa mobali a consoler mwana mobali so ba boye pa mwana mwasi ateli si ba tu pe ko kenenzela ma immigré de rêve alobi tokos kitoko komi tokos makolomile komi long jambe fala komi ba pesinga mbongo ba pakolinga fala sali tout na mukili ken piano za lozalati oza goutte ya mai na océan. Oh. Mais l'invité Coco Warrior, merci pour tout. Merci déjà à Hervé Loukoussa, un Canadien de plus maintenant au Canada, Rolanda Bisso Pesikoyo. Mais l'invité Coco Warrior, mais quand on va expliquer Bisso, fallait pour pas après qu'on livrait 3 concerts en Amikili à Poto, 3 grands événements en Amikili à Poto, on a évité les lotoloba qu'il fallait aussi musique na Poto, tout ba combattant, ba CD ou soit fallait une stratégie à ces cas. Oyebi Kirit, fallait tiki ba devoir kana Congo te. Fallait la musique ba africain belé. À la musique même voir même bana msuba bote na Belgique, na France, na Hollande et na Londres. Et il faut te bêta ma place où fallait comme il rêve ya batu belé. Oui, fallait zong si musique ezaki na tolobara bien na génération nyonso. Ezalaka na mutu aza lokola guide quoi. Et puis hier azo se sacrifier pour la bande konaye. Fallait tellement loba ki to bêta stade de martyr. Ba vena bazaki ba angeloute. Ba bimisa fallait impoli a manquer JB a manquer wera. Mais ba kenwa bêta martyr point. Ce qui va manquer, il fallait que Batika Mela fallait vendre. Donc, Lelo fallait mettre 3 concerts en un espace à 21 jours. 3 arénas. 3 arénas. Ce que tu as dit de Wendo à Denis Lessi. Pour ça, c'est ma diable Rafiki. Denis Lessi, c'est toi le montant de la musique. Mais oui. Prophète de la nation. Prophète de la nation, j'ai sali. Mystère pétage. Naïbisio. Nana asala exploit moko ya bongo. Fala tiki musique a pesi ba africain devoir ba congolais ko tukolobate. A tiki bar likolo et puis lelo fala za kwa mazembe na biso. Oh. Azo bobe mazembe tanga no bete ba finale ba mondial. Mais ba club. Azo bete ba Ligue des champions. Ako ya pena chikuku basali nil. Donc on betana ba grand club ou peut-être total arana. Total arana musika mais so pa yebe na Congo abeti na chikuku basali pe nil. Mais azaka grand. Longoli ki grand na été. C'est ça fali. Tabo comparer na adversaire soit disant boche la kiana adversaire na za chikuku ya za likolo. Ah, tena mi gozo ngana muke. C'est que lelo tout le bas comparaison et ça la maralelo entre Fali et Ferrego là eza mabe d'après. Mabe eza manque à respect. Manque à respect par rapport à quoi? Bon. Ko ba ko respecter légende de té. Fali lelo côté déjà à sa légende ya musique. Fali Poupa. Oui.
Jean Goubal, c'est un musicien simple. Fali, c'est une légende. Ce qui n'a pas tout na Gims, ça benga Fali, benga Kenan. Légende. Maître Gims. A benga Fali légende. Yo raté. Mais par contre, on a retour à benga Gims légende. Gims a benga Fali légende. Confusion. Oh, frère Patrice Aemba. Mais babi comparaison Zali, joue Fala Betega Arena faire pas Betega na Côte d'Ivoire. A Betega Côte d'Ivoire. Mais na ebiso que obi air moko ba faut pas comment pimi na ba mise ba visa o ba que ça les l'autre côté. Ngam na ebisio. Ndeko na ngai. Azo beta concert à Côte d'Ivoire ba bazo ta la Fali na téléphone. C'est pour cela avec Kolobake c'est difficile de chanter comme ça les gens sont assis. Il a constaté que les Ivoiriens qui peuvent concerter en ligne. Souka nango. Au moins il est là, c'est belé ba souffrir. Vena biso il y a 67 ans dans concert ba ke ça m'a m'aider. Oh. Hôtel ngote. Vena biso 67. Vena biso 67 ans. Ba c'est ailleurs. Arana kombote. Te, n'a pas problème par là. Na ebiso ba bi m'aider ba ba senga m'aider. Yebe kuna tolingi Fali ba ko souffrir makati soki bazolinga okota na musique o Fali azala ngoti. Comment au Québec ta concert moko boye? OK o yemela ba tunze momo bazala ba yebi ngoti. Kikangi apparemment ils ont dérangé ba. Ils ont bêta te meka maloba ne mutu ezolobama. Mais yo kasi kikangi ezani. Eza be explore Fali zo salat. Bon lukelanga kikangi yango na ba yo arena ba ovo arena ba yango na kikangi ut. Mais babi quand même te fait rigoler à zoer ko longola ba défi tout né na yoki tozalaka na makamba stade des martyrs. Il a ressuscité qui siko tilelo a ressuscité. Par rapport à quoi? Par rapport à performance artistique. Il y a bisanga en 2023, ba prestation minene l'équipe ba ministère africain Afrique. Tanga ya prestation mythique oyo ba otanga on peut batie ndenge bour na boya betaki ovo betaki yo arena Paris la Défense. Mais faire en tournée. Sidiki Diabata beti Core Arena 50 100 un américain abeti arena au Fali avant a beta dimanche. Si yo que compter salle wana ya 400 personnes wana. Salle wana 400 personnes wana. Ba salle de fête wana. D'après yo bilan ya ferry en 2023 titoki na aussi là abeti tikali kobeta na salle mythique. Tikali kobeta na salle mythique je pèse bien mes mots. Et puis tikali kobeta place moko te ba c'est le Congo qui gagne. Ce qui mutalinga contredire nga ayo contredire na mafinga te. Alexanga salle mythique ce qui ba laxi ba to boy toye bien. Fala beti na salle eyebani. Et puis il sur des arènes, Hollande et Allemagne. Si vous voyez, il y a des salles. Tournée américaine, on va devoir à Fali à Kalatik. Donc d'après vous, faire rigoler à pour Hollande à Fali na Sima. Mais oui. Mais oui. Très bien. Guide na Fali et puis aussi les sangote. Il y a donc quand on a battre record, il y a légende naé, mais OK, azo komangote. Parce qu'il fallait mettre les États-Unis à Polo. Il fallait pas mettre en Polo. À quel mettre dans la salle à fête point. Oh, mais c'est dans la salle mythique. Oh, salle mythique quoi. La salle à battre ma boque wana. Il y a pas moi aux États-Unis. La salle à salle à Mickey. Mais concert à Souka il faut mettre na arena Montréal aux États-Unis si je me trompe. Concert à Souka bimisi makambo ba filmer moi na mobala ba tout organisateur. Mais bino bozoko c'est l'affaire makambo à Salipiaka. Oh yo moni na TV les apiaka te. Ba bibino bozoko to sunga ndeko na biso. Moni ndeko na biso il faut vendre une année place mobo à réfléchir à ça. On a fait rigole. À réfléchir sur ça la nini. Mais artiste musicien Congo a une belle voix. Voix eza musique te. Voix ezanga manager certifié. Voix ezanga directeur en marketing certifié. Voix ezanga ba sponsor. Voix ezanga documentation et musique. La pole a fait il faut fanda le kilo mso ça. Ah lukana le mso so nyoko la molimo ba golwa makasi. Tala na kati ya yu arena nde ba golwa ba koti. Ba interviewer ngo libanda. Tu peux imaginer ba fanatique mo ba vanda ba mona leader la bango na ba salle mythique té. Na ba prestation danger de biso ba wara to mona c'est dit waouh Fali.
mais yé fanatique bazana nzala mais comment na babana noko ba mgouve babana noko ba bogard de la presse ba na TV ba tie mafinga ba tie na bazabana ko bonga za muninga na bango mwana ngali bosoza na 23 ans timaza collègue na yo aza collègue na ngana nini aza collègue te ngada yamba ba journaliste na yamba ba politicien na émission. On les a chanceux le kopamba baba nana ba olobela ndeko na biso et puis ce sont pas des Gaulois, ce sont des warriors révoltés. Ah bon. Ngam na so bisa out. Tu peux imaginer les 16. Il y a betaki biso to betaki. Bango nyoso ba keta la concert à Fali. En ligne. Batiki faire. Batiki vidéo ne kotala ma lobby ne vidéo bimi to vandika bo porte fongwami producteur bazo filmer alati ba biloko ba cuir. Blouson. Siko yoka argument na bango concert ezaki a organiser ki mabe yango ba kataki concert do bandi concert bo kati concert pour na mal organisation producteur tu peux plutôt penser manique c'est raison mais oui bah ça ba local et ça sens tene ba aussi Congo son vidéo zo filmame stade mo salle mo ya 400 personnes bato bazo tambola na bango mutu ko robeta ne pe bala beti leader akimi yene ngazana soki ato signer ne contrat e bango lelo soko tondi soko tondi c'est salte obeta te zena rappelé obi na historil a na bandal kermesse ba Tony mo azana Tony show azana na couleur télévision obi kermesse wana amata na podium te. Pourquoi? Amata la podium t'as tiqué la personne Guy Gola a dirigé le groupe. Amata la podium t'es. Il y a matin na podium t'es sur bat baton dité. Mais hier quand t'es vu ça batuke na ba conscient no ba que tous les kabango na belé. Si c'est réellement ba Gola ba l'équipe sont belé. Ba ça la makambo fallait au sal. Ba devoir essayer belé ba PC disque d'or, ba PC ba single d'or. Ba PC ba disque de platine. Ba beta ba stade. Ba beta ba salle minene na ba stade. Fallait n'est-ce pas ça il y a une année à bêti 6e stade Bepanda wana zo que nous beta wana na ba salle mythique salle mo boté ba ke ko luka na Google on dirait comme fruit mo baliaka te salle les yeux banaki au salle fallait beta ba polo ba leti ovo Wembley wana ba star minene ba beta wana tala documentation nango nini biographie nango monango mais on que olongwe a on a 19 ceux qui 20 visa OK ko l'accepte obi moi mobalo na zo éviter makasi moi mobalo na zo éviter makasi vous éviter faire makasi na zo éviter makasi na ibisio pourquoi nyo so toi na poani tant fallait le baki to kende boye tout ça là ba featuring tout ça les chances culturelles. Fallait les lobbies de votre takaye complexé. Papa même batanga yemaka fan. Ezara bina ngona na piste na mwasi. Bongi sa mwasi na yo nzinzi obi keza ngurumba R&B. Vena biso papa na biso Rochero persona. Abeta nze moi français mirage à interpréter. Wana eza rumba. Na tour a fallu de koma ki complexé ngana ko yemaka na ba shikito to zelanze ma yena shikito tilele bimate. Donc aux hommes on a qui fallait même abni nan tela moko bien boye ko fallait les autres qui a dumi sawa na biso ba envahir Congo mais c'est dans ce Congo oyebi andoro banini musique na biso za na ghetto fallait tango asali ka longwe ka quartier la terre aye 2006 style lo nana ba sou musique na biso za na ghetto je pense pas papa mba de son vivant Marius a tourné mais petit na biso fallait azo bunda na bango Marius a tourné albi ba Nigeria lelo ba bi mais fallait wana fallait lelo ba Nigeria ba lelo ba soit ici bourna boy comment yo sali 32 000 places fallait sali 40 000 places si on monte bon de besoin mesurer na musicien mo oyo bientôt 50 ans à mata tapis rouge té zela au faut la comment bientôt 50 ans. Amata tapis rouge te cérémonie moko ya munene. Ne tout le monde a fallu na Dior, tout le monde a fallu na Balmain, tout le monde a fallu na sommet ya ISA Africa. Ba ba makama mboka États-Unis na Afrique. Fallait kenda 2 fois. Tout le monde a fallu na ba salle mythique. Et puis tout le monde a fallu ba lobi héritier ya papa Wemba na rumba. Oh ba on ba loba que soit disant fallait beta rumba te, fallait za rumbi c'était. Bozaka na maîtrise à Maramboulou Bahati. Aujourd'hui, il fallait confisquer la rumba. Est-ce que former cette autotine? Il y a formé cette autotine. Babi fallait
bon toujours en peine qu'on a arena na ba prestation ya Fally babi que Fally il para yemi penate na la ligne de bonabiso mo lobby concert avec 17 invités comme festival comment est nan tout ça pour des fois il s'en commoner ko pour nga linga sona recadrer mutu na recadrer bien na la c'est que à côté autoroute na sens unique babi concert avec 17 invités et comme festival yango moni bakenda olamusa mama Betty Masikini pona matalane leki bango concert eza concert à Fally d'abord concert naïf ça ba du chef bon tika ko tia Fally za musicien congolais fallait s'adapter à la musique internationale yebisaka comment musicien lokwa kanza ko monena tenga una yebi il y avait la so Jean Goubal comment musicien nani Jean Goubal wana légende t'es à ça légende t'es à ça les musiciens Jean Goubal t'es à ça légende t'es ah ça légende t'es Torara Ombape ava quartier la terre à l'écart kuna toyokaka wala biso bato to vana na Ombali passa que je sali donc on comprend fallait mettre la musique au lelo au bango ba bati bon ça va fallait beti ba pour un concert a beti bien te bozo leader na no beti siko kana 2024 a beta aussi c'est réellement et ça ba faux débat bango ba lobaka na Fally lelo na Congo mutaleki Fally na oyemba sati olobi nini lelo je pèse bien mes mots na Congo mutaleki Fally na oyemba azati tout nanga pona nini au Congo en général Congo mobimba et puis en Afrique si yo yembi evre ngo etekamite soko yembi mabe tango za bien vendu te soko yembi mabe soko za bien vendu c'est que ça ini oyembi bien fallait bima meilleur chanteur papa Mbaza vivant en 2002 et ça faux débat ils sont débat na Côte d'Ivoire ba lobio à Salfo na baleki Arafat na koyemba on a des débats nécessairement na Côte d'Ivoire quand na Congo netoro ça ba débat terre à terre wana et puis mouton ba kayemba ba danger ayemba ba frère congolais ayemba ba boye carrière na ye sans interdit droit chemin sifflet bien. Ils sont là-bas. Kuna, musika. Musika. Baromeka. Nazo ebisayo, batika ko rêver. Fallait tiki musika Congo na biso bar likolo. Depuis Congo ezala Congo, ngana koli na bandi ko musique na 1976. 86 plutôt. 1986, premier match natana eba joueur ezali Argentine contre Cameroun. Na musique na ebaka ba Yvonne Chaka Chaka nini groupe O nini groupe ba bengisa Fally na Stade de France. Jacob de Vary. Voilà, na ba ministère na biso awa. Donc Fally atiki bara musique likolo. Bon comparer na ndeko na biso te. Dans la Congo, d'après yo, Fally a un adversaire. Fally a un adversaire. Et puis, talaka so talikaka. So talikaka. Pour le second Congo ba benga Fally. To chaka Nigeria contre Congo. Baboy ko bimisa buna ba bimisi Davido Congo ba bimisa. Francophonie ya kiot. 40 pays yao. Na mususo ba yebi na bango ata musique na binote. Mais pour ba yeba musique na bino, ba yeba à travers na. Toko pola na makamnyo so tout ça ici le bien. To pola ta na ba match, to pola ba ni tina musique bolika to pola. Lelo Fally bondi mango et puis moi na koyebi sabino lelo Fally azo conquérir Afrique mobimba. Pour la France déjà, bateau on doit mettre la tolo en France, parce qu'on a succès ne mona Fally te. Bateau on doit mettre la tolo on doit complexer bango wan. Maître Gims Natangi kombote. Te nga natangi lio. Bateau on doit complexer. Actuellement na Fally baza sou nengo wana ko lobana te. Fally a eu opportunité bango bazuite ba coin industrie musicale. Te fallait coller place mon télé ça ko vie na album no mo bimba na flash disque nanga. Lem sou pas sombite. Sombite mazion. Fallait somo ande bazo tumba kwanga na poso na dendo na kwanga pe bakateli muto oli wana. Natif de Kinshasa mais lelo ça au sommet à musique. Pour les Congolais to koza mitima mabebo. Ba golo bobongo la mitema. Bondima ndenge na Brazzaville bandimaka. Ba misem sou ba sa metoza na roga na biso, patrimoine na biso. Et c'est non simple. Mutakangi bino te. Ceux qui boboy boko fi balisu bo mela chave. Et tali bino. Kofi balisu e bomara mabe. Et tali bango. Voilà, je dis comme tox par rapport à Barena.
Arena nini marqué on a 3 prestations à Fally Ipupa. En tout cas, Arena nanu o est marqué nga eza Londres. OK. Parce que Londres kuna eza championnat kalisu. Kuna eza bi marqué à l'extérieur compte double. Londres ba bimara pa pambati. Balingi on dirait makamumo ya tout droit balingi makamumo balinga loyengete. Fally a beti concert na Londres. Et puis tandenge salami ezaki vendredi. Et bon ce que ça ezaki ata moi samedi parce que vendredi mutoye moi ça qui a sokoli moi mobala ka sokoli acha peso ba make up Ba make up. acha lisusu azongi so e concert il faut ça la warrior ça. Et puis on s'appelle na volonté donc fallait beti salwa na ebisio j'ai même ma main à couper. Moi na mobali o aza mobali bakati ngenga musicien so Congo sans compter ba âge na bango pour que no beta na ovo Wembley. Oyo pena za mobali ake beta na ovo Wembley. Bo solalo la muke moni faire rigola tondisi. Et ça problème té mais na ebiso que moi na yebi. Ata o sala fiasco moko kuna. Ho bangise boye. Tala niveau o sala fiasco na ebisio. Bagolo balinga boyete. Tala d'abord en termes de tube. Asa ba tube nini? Toke na boyete, lem so ocha espoir na makamusu te ba fongola la porte ne ba fongola na États-Unis wan. Tube nini asa na ngwe ko benda parce que Fally eloko zo benda batu. Ezali ba tube, ba chanson na yaza nango. So alinga mona Fally na podium boye. Batu musu bazo ya concert mona ka kolata Fally. Amona ka manzaka Fally. Fally c'est jamais vu. Nazo ebate qui est Fally? Mais faire pas dans la dynastie. Dynastie, je te forme aujourd'hui. Je te forme, je respecte ma Fally Ipupa. Moi étant que analyseur, moi étant que Moutoua maîtrise. Dynastie est à 41 chansons. Album à 41 chansons pour bolo baki. Nzambe to réussir. Il faut combien de chansons bêta? À vous les claviers. Il faut combien de chansons? Formule 7 presque majorité bah chanson Betty album Betty a des chansons 3 chansons bah qu'ils a récite l'icône on va même sur TikTok comme massa ba Marian Tumba l'icône on va même na Facebook o bo fingela Fally bo matisa miniature bo lo ba voir yo ba ça ba fanatique anonyme invisible mais tala lelo yo ba nzembo e beta miwana et puis à battre record ya depuis Congo ezala Congo na vie na biso nani wendo tina Denis Lessi 14 titres yebisanga album moko ezui 14 featuring local 14 featuring local donc album wana batu ba bomi yango ce sont des communicateurs à banda réunion musicien so yembaka bien na studio rendez-vous nde na bafle yo mona bala suba rendez-vous na bafle fallait confisquer bafle depuis 2006 si lelo fallait confisquer bafle donc pour nanga analyseur nazo analyser bandeko yango mona lobi ndeko na biso fa vendre place moko à réfléchir à banini ko sala soit gospel soit azo continuer na musique mondaine soit ezanine dynastie eza échec total dynastie bimi morgue ezo kene nécropole nini dynastie bimi morgue ezo kene nécropole dynastie oui album eza na ba featuring to boité les chansons de mon collègue c'est un DVD de Emilia dans le bataille de Didier Nzonga loba ezo beta ozo kona baba bon azaki libana mboka na omoni libana mboka kasi place akena ozo trophée kunati disque moi azoka ya mukebo yo uti kuna non miso aleki fallait aza kuna ce qui est vrai ngana azaki na South Africa même banzembo bazo lobana na tikalo yokangote même na ba boîte on a tamboli nazaki pena na bateau basimbi Afrique du Sud nazaki pena na président ya tous les hommes d'affaires ya South Africa auto benga ba frapper en fait c'est-à-dire que Torora Fally on dirait na Congo félicitations na artiste Fally Ipupa
Afrique du Sud, je pense que... C'est tout ça sincère. Parce qu'il fallait le but de la vérité. Sauf que, au moment où on ceux qui va comparer Davido, Burna Boy, va comparer na Koffi Olomide, ils ont problème. Ceux qui va comparer na Ferregola, ils ont problème. Mais ceux qui va fallu battre wana. Problème est bandi. Basili qui analyse comment ça la maille, le bien on attend basi bourgeois. Donc, même en Afrique du Sud wana. Album Otobet et la Tolo, Otobet, il y a un kangi, ayembi danger. Et puis, les communicateurs ne pas na courage dans les canaux TV. Dynastie Bomi, Formule 7. Formule 7 est sali une année. Mais ça, a performance. Oh, Dynastie, qu'on l'a ngola ngote. Osomona. Donc, ça, le kouta, le kouta, le mensonge, à ciel ouvert. Bazo Soumande qu'on a bisauté. Dynastie, c'est Kota qui est déjà mort et qui est une nécropole. Ce qui est leader na biso, azana bolingo, avant de réfléchir, nazo bandela di kamboyo. Aye bali kamni na kosala, soit gospel, soit à kendena, asutika la kana mondaine. Et puis, ndeko na biso, et loko za mabeza nini. Est-ce que azora musique peneza passion na ye? Ah, mais c'est ça. Un artiste, il faut ça organiser. Au moins il fallait pour passer au talier boy. Oye baké 52 balondo à sa garde du corps. Et dit badet oye baké à sa directeur. Oye baké Madina Jobonge à sa boy. Oye baké Intel Bosoule Kaoka à sa boy. Mais pas na bango mutu o aso sala eloko oyo aye banakati. Oh mais faire un entourage, une équipe où ils sont derrière. Est-ce que selon les informations, Trésor Congo ba ko c'est ce que directeur en marketing était. Oh. Bon, ça qui n'a pas posté. Parce que y a un délicat, mituna. Donc mutu poste ne zo yebanate. Parce que kunezali tout peut la musique, tout est permis. Tchabale liboso toleka. Mais équipe wana oyo ozo critiquer, y a un toujours mon ba réussite prévenir tout le monde. Au stade de Martyrs. Tout le monde stade de Martyrs. Le 24 juin, tika la bongo. On passe à autre chose. Fallait ayibisi biso ba warrior bongo. Ceux qui obtobeti yo arena to kovanda ka yu arena to komisango sambolezo mate to leki na makamususu siko tambino babande ko boloba ke na bakubino te bande ko boloba ke abeta le 24 juin ti le tikala yebisanga stade de Martyrs na stade de Martyrs ya fali nini ba konta événement munene na Afrique. Stade de Martyrs a fallu je t'apprends que ezui disque ezui nini trophée un mérite ouais. Et gagner Burna Boy Yemi Alade Davido Wizkid. Mais ce que Stade de Martyrs au bino bobete la tolo tilelo et Matisse a une performance live mon côté. Donc bande ko na biso basunga ngana zo mona kutu il doit balayer individu no surtout baza pembeni na entourage à faire à balayer individu et puis moi quelque part avant ni non à réfléchir na asa na belle voix to boité mais belle voix za musique ité belle voix zangi sponsor belle voix zangi manager. Manager tobi azangi cela veut dire manager azali est-ce que osani belle voix ozangi so moni Gino Liaki au four moulin nga travailler ka au moins que ça c'est directeur artistique bon mon a marque austé yem ta sala terre oh ndeko na biso mo auto le kana émission nani ndem ta sala ya migeniema na pesi mbote bile oh frère nanga marque austé ah le bi artiste ne a facilité quand même studio. Makaus un pot de fleurs. Oh. Makaus. Jalelo. Oh. Yerol ne kuneza musicien. Masala musane. Azana son mon gota bete la beaucoup bato baba. Ya betani. Batabongo na débat na ngaya katiaza il pèse pas il est poids mouche donc cela veut dire batika fallait zatana fallait beti ba prestation olelo atiki musique na biso bar likolo et je dis et je répète au Wembley basalo fallait beti na zone di matin na hôtel ba misa Congo mon côté ils sont pas organisés. Bazana kapona ba créer ka ba buzz fallait vivre na buzz te fallait vivre na ba œuvre na e so ba lo bela fallait lelo grâce à Formule 7 au-delà de tout
ba concert ezo ya sima mais formule c'est d'abord misala fala zo sala fala za ta créer base moko boye ya buzoba bolobele tant bolobele ce que sili moi je vois c'est comme si Martyr ezaki ka buzz ezaki événement d'après après Martyr il a malongeza mais il a ressuscité qui lui mais ça les connu mais ba salle mythique ni na tourner ni te ba tourner na za ba tourner niveau na soit disant ne ba tiaka ete et ça ba niveau bango ba tiaka e tourner na za niveau na une union sur faire izara moi je ne pense pas à takutu moi na suka ya musique pasteur Denis Sako sa makambo ya saliwa fiasco wana plein to fiasco eza fiasco makasi yo mona batute batu nini concert à faire oh mutasali plein na bino commission ta totali ba vidéo fali na to sokoli misu to moni bati kitoko mibali kitoko to ko sukisa na vidéo ya organisateur alati cuir bazo filmer salle vide on bat bazaki na kati tika babi d'autres personnes babi qui fait pas mata qui tika lobeta te mais ils ont confirmé les pourquoi beta quitté ba promotion zaki malonga te à qui la faute il y a producteur il y a moni producteur te bana on surtout bazaka pembeni na ba sala musala nini ngana otuna biso au-delà de tout ba taxer chez el shopping à batu mais obik biso campagne to sala na minute na zo bisa nega to sisi barena na biso to na deux dates na biso na Côte d'Ivoire to so ke ne ko balaye ko corriger nega batala ki fali na yo arena na concert na ye batale squad live les 30 to na Bepanda na stade na Cameroun les 31 to na Sénégal. Attends, koloba nga na ye ko répliquer batu mena ko sala promotion fali na kolobela fali belé ba communicateur na ye ba lobaka 20 minutes fali 5 minutes des annonces na shit ba lobeli leader na bango eza pasi lelo yebisanga no banana ko tana na tanga non 5 communicateurs na ye ba communicateur te ka bata bureau te pour ce que na bata bureau za liwa 5 communicateurs na ba télémis bango ya biso pe ba télémis bo mona. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ah bon, différence exacte. Différence exacte. Mombaya, Demer, Naï, Tonto Bev. N'a pas que c'est Sounay. Aïdor Bokwala. Aïdor Bokwala. Tangasko Kuna. Désignard. Ah non, pas jusque-là. Ah, il y a un rapport à Finger. Basa, tout le monde aux yeux posé mon émission. Tu es toujours agité, Matalana. Bon, ça la promotion artistique. Bah, Lingi était. Ah bon. Voilà. Fallait pour pas avoir un problème, il fallait pour pas même soit ma solo, soit bêter ma production, ma produire, fallait appeler ça pas soana. Mais tout mon équipe Mumbai est victime direction Côte d'Ivoire. Dadjo alobaki on fallait olembakate. Fallait olembakate. Fallait comme si musique passe. Banza me beta na musique mondaine. Il faut mettre vie de prière hein. Faut qu'on matisse sa vie de prière. Pour falloir qu'on tiki sope na musique comme un gospel. Na makambo zo sala. Pour na bato msuba changer. Na ebisio. Changer uniforme. Aza payer mon côté. Bazoya. Oh. Bakotika musique mondaine. Voilà, tout le monde il fallait pour pas à confirmer Bissot 2025 Stade de France. Écoute, vous avez posé en 2024. Pour le programme. Est-ce que ça c'est vraiment le moment où il faut fallait à livrer concert dans le Stade de France? Il fallait écouter 2024, papa. Il fallait bête 2024 à bête Stade de France. Parce que fallait ça niak aussi le aloba maîtrise ya podium. À bête de Stade de France. Coupe d'Afrique à musique et ça qui babengi des orchestres ba ken robunde la Congo babenga vena so de la forêt na est victime donc tant fala télémaki na ba groupe d'accompagnement na it a gérer qui tant wana a des expériences Kassav azali invité ya yemoko autoto lango fala ça la maîtrise et puis fali le Stade de France wana ekotonda malgré tout ça ko beta ngon Gims a bêté qui na moment ils ont 60 000 places. Lélo il paraît-il est comme 80 000. Est-ce que récite il Stade des Martyrs tout le monde est-ce que le stade fallait pour pas bêter Stade des Martyrs na format ba kitité. Ba tu me souba bêter na format ba kit. Mais diko na ngo sima podium ba salata. Moni.
format ba kiti et comme obligatoire côté muso ba hôtel ma baté comme ba kiti éliminé voilà là t'as raison si au stade de France on a et quand on nango fallait la musique ya za makambu bilamba pe wa na mitu na bilamba pesa ana succès batu balingi yelo bilonga ata ndeko na biso Israël Mutombo ora ya fali nem te benga ki batu na francophonie fallait na ora moko impossible. Donc, Stade de France, papa, va nous là pour un bébé. Ah bon. Voilà. Merci beaucoup, Coco Abawa. Et puis, nous avons tout rendez-vous dans la. Ah bon. Je pense que va y a partout dans le monde. Juste une dernière question pour que tu aies tu as vu que TV Toki m'a vraiment si mangonga. Lelo, je pense que nous avons un rôle dans frère Nabiso. Takuna komone o mokima ako dénigrer ngana ko benga ngoko dénigrer soule kauka le kona biso Gauthier Sey ko yoka ba dire na réaction na ba agissement na envers soule kauka yo attend que Coco ba warion tant talaki tant yoki o monier réaction ne ko zani envers Gauthier Sey moi to banda kola to sakina baninga msuso saka no tala o balie oyo azoluka liwa on a Gauthier mais oui azoluka liwa na ebité za mvutuma kota papa kota mama nem te sa sema kamwana yi aza garçon na za muntu liboso ya kosala ba démarche bato batambola po ba soigner ba si sali kamwa dans l'amiable mais tala garçon le loko sala eza mvutuma so azo sala ngo po sepelisa ndeko na biso ya ministère de l'autre côté akene kota kana membre ya comité directeur na ye si c'est réellement il est intelligent. Parce que la classe n'est pas tangiwana. Na journalisme na moni esimbité. Alors ça les passement des bandes brisques que l'on a politique ou contre la musique. Ah muta ku farate, ah ils ont piqué ba crise na ko sambwa. Donc makamazo sala na soulé azamu ninga na été honorable. Soulé au moni pour mes anine. Abi soulé kauka tanga ba classe malonga. Ba Gauthier Sey baza batu moko boye ba betsa biso mabaku. Ngana tangi deuxième primaire na l'école Mokengeli tata na directeur na 1986. Troisième primaire na Tangiwana. Quatrième primaire na Ekota Babado Martins. Gauthier Sey atangi pa na biso kuna soki na kabe ya kamwanga kuna. Tozo sous-estimer ba chiki ya mboka te. Mais ayebi ba condition ya tanga pele msusu bilo baba examen msusu pas zoate likola ko tambola 40 km. Soule ka tangi ba mboka libanda ba classe o kala tabiso to kola mwana ke Maroc mwana ke Algérie ake Belgique pona ko sangisa mwa ba classe na biso pe ya awa peut-être classe ya lelo président Facha zo bundana mais soule nani Gauthier Sey atangi ba classe o ko se comparer ya zo ba cursus nini o ya sanango koleka soule obeza pasi lelo kotala mutalati veste bouye soki ba tie ba koto mo wei na ebisio azo sala makambo tang biso to koloba ba yaka na mafinga roba lelo lobi alati veste ta ba kotie ba koto mo wei Gauthier Sey mais azo mona aza cadavre vivant voilà Gauthier Sey mais oui tokotikela tokobani fali niveau akomi tokotika lisusu muto a salir personnalité fali te ni membre ya bureau fali soule kauka muninga nete soule kauka moni kotia députation a tiaki wana aka pene ko tsala propagande te pe azui parce que so tena ba aide humanitaire ko sunga ba mama na ba kinga bwana na ba partout wana soule kauka sala kango soule kauka kola na nzala te Gauthier Sey ngana to ko na mokate oye na oye boye bokuti na 17h ba tout a pondu fozela liso fozela na et puis ayo sikoyo mujimbelenge c'est-à-dire para biso na baluba kuna OK oti 40 km aller retour likona okuti ba tout a pondu est-ce au kanga matière na mutu moral bâti anticorps bas état spirituel faible ce que c'est comparé na mutu atangi ba classe mo azo ba classe ni ata et pas zo lo baké posa camarade ya intel ozo tanga batu minene na bakombo na bango o ngana zo respecter honorable Gino Lemba na Bedachou que posa camarade na bango on dirait opportunité la ki camarade ezalaka bazwa yene nga zala na biki na mukana na makamko gérer boy makambo sula gérer est-ce que yé Gauthier Sey roje tala asa bano to na kola na bumwa no tali bobi o basi balie ko simba eti OK
mais akeba fali mutazaka kipaka kokolo soula zaka kipaka kolo moi fou du roi na fou ya reine mama nana ketchup o meki en tout cas to tikela bino sur espace wanati Gauthier Sey méfie-toi de moi pas de soule kauka ni de fali de moi parce que ngai na ebine balobela mutu et soit eti na troisième couche ya po s'il vous plaît mitosa au moni ba voko balanda ka wana oh yona bango bela ka so problème ekomi bakotika yo na ba propos nous tenir soko zo ba kena dembela ki on posa air à campagne wana za air à campagne beza outrage papa ngana to na promesse to lati fait to bi maloko ba lati mwinda to bi maloko mwinda pétrole boye buzo ba boyoko yone voilà problème tala ngana ene toza o sote ngana to swana o sote ngai okiko koma na sule ndenge nini keba. Voilà, merci beaucoup à Coco Warrior, merci vraiment à mon ami Megramangwana, les banquiers, et sans oublier na restaurant Yolo Ezo na Dallas wana chez Maréchal et Souvé depuis États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que kuna balambara bio. Sur aux États-Unis d'Amérique, au commis, dans le restaurant Yolo Ezote, c'est que aux Akunate, au lieu Kunate, c'est aux Ate. C'est bon, Azapé Kuna ba comité. Ah, c'est les États-Unis. Te ba comité. Ce qu'on lié dans le restaurant Yolo Ezona Dallas, c'est au comité. Merci aussi à Karine Biansaka Cosmétique bientôt na Kinshasa. C'est-à-dire qu'il va produit importé bientôt. Tropé Sabino adresse place au Boriko Zoba produit bien pour le poste il y a bien surtout côté parfum belé Italie cosmétique, c'est-à-dire que Brozala jamais déçu. Merci beaucoup à maman Karine Biansaka pour nous repenser na ba congolais. Encore une fois merci Nayo, merci à ya Laurent Lorenzo na Dublin na Irlande Motema El chante on habité ko Kabawarion mot de la fin puis quelques salutations à bateau tout va disposer qui tombe pour nous Rolanda Bisso. Non, mot de la fin étant que communicateur volontaire, moi j'appelle tous les Ivoiriens. Venez nombrer le 23 et le 24, Sophie Hôtel, et puis Hôtel Ivoire, venez écouter la bonne rumba. Quand on parle de la bonne rumba et la bonne musique, on voit directement Fally Ipupa, l'homme qui a fait propulser la rumba congolaise à travers le monde. Moi, je suis français, nous sommes n'a passé message na Côte d'Ivoire. Nazoye kola anglais pour na soir na fanatique à Bounabo. Donc c'est un peu ça. Donc venez nombrer vraiment vous allez écouter des rumba comme Bakalos, Médé, même des droits chemin là parce que les loba vraiment Singatina droit chemin. Mais droit chemin même la capitale est Makassi. Donc et puis date monsieur Ezali les 30 na Bipan dans le stade, il y a Cameroun, les 31 na Côte d'Ivoire et na Sénégal. Donc Fally Ipupa double stade de Martyrs déjà 2024. Ba makamweze belé. Et puis ban États-Unis, bon mona ki arena. Arena monsieur en Suisse 9500 personnes. Il y a Suisse c'est en téléchargement. Donc bon ça a fallu ba arena poto si saka makambo po musique on peut tembe si là. Donc merci beaucoup na bino à tous les warriors en tout cas au soutenir nga ba warrior belé ba benga lobby en tout cas na moni ba warrior ba linga makasi ya na ye na salika ina na pamba ba mo senga ngo fallait poser la délégation pour tout c'est que na sali musala malamu. Merci beaucoup à vous les warriors, merci na maman Mamicho depuis Monaco, maître Junior Mukuna, Cyprien Anjoli boy ba ke Cyprien Anzolo boba te la Fally Ipupa les lois za ba yini ebele maître Manix et puis na bo sanité maman nangai la kinda les faits. Donc on a beau sanité maman Jeannette Bonpetit, Mabo Kilo, Irène Bonpetit, Tina Mangaya, Laurette Compressor, donc Bambote Nabino, sans oublier sponsor officiel nanga maman Mamicho na Monaco, tu fallait appeler ça biso. Wa benga provision sil. Kende Ozwa. Merci. Voilà, beaucoup. Merci beaucoup à Dada Oulungu na Suisse pour la bien maman sociale Dada Oulungu langa moko azo compter 13 personnes na bango. Merci beaucoup à Hervé Loukoussa, un Canadien de plus maintenant au Canada. Merci encore une fois na banatu ya South Africa surtout na couloir Rocky wana, c'est-à-dire que ba coopérant tout ya South Africa, c'est-à-dire que kuna ba étranger tout bazara wana au moins ba congolais, ba ivoirien, ba camerounais, ba zambien. Donc ma nationalité belé. Ma nationalité presque belé Afrique. Merci beaucoup à Kalo Boutique Pomba ya swag chargé ya mboka molati
démocratie à Congo. Merci aussi à l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision. Merci. Bon séjour à notre archevêque de la presse congolaise, Mike Lokamba. Et puis aussi l'équipe Mobimba Afrique Elengi Télévision, Richard Tessa derrière la caméra. Et puis aussi Affiche Nzuzi, la réalisation. Je pense que tout le monde est bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.